Merci beaucoup, vous l'avez compris, avant Tokota déjà, son Kitoko, clip Kitoko, Spino, la Jantance, est avec nous sur ces plateaux. Spino, bonjour, Mbote, bon début de week-end. Bonjour frérot, bonjour, vraiment. Issa Golf. Il y a un golf droit. Ah, ok, vraiment, patron, vraiment. Journaliste, patron, vraiment. Vraiment. Spino, comment on a passé, moi, silence, du coup, clip. Spino est avec nous dans le canal Kin Télévision. C'est dû à quoi, absence? En fait, moi, je suis resté longtemps en Europe. Donc, moi, je me suis décidé de rentrer à Kinshasa. Oui. Donc, il fallait d'abord trouver une fief, là où tu peux commencer à répéter et comprendre le pays, en fait. Oui. Depuis quand à Kinshasa déjà? Donc, là, maintenant, je dois faire une année à Kin. Je suis là à Kinshasa, j'étais avec mes enfants. Ma femme, j'ai vu que non, je suis resté. Madame Azongaki, Namon Azongaki. Donc, il y a vraiment. Donc, je suis Serge Makoso comme le gangatro. Je suis venu les cahiers, moi, Dimitri, je suis venu parler côté. Je suis venu parler na boy le langa libanda vraiment. Donc, boy na wala le libanda. Na boy le langa libanda. Na bandi déjà kotonga mo muke. Na bandi déjà kotonga mo muke me ba vie na ngai o tu bazala ba lokotro boy denga vraiment boy de pe mutuna bino kam go na onda boy boy de. So na dai ata olati forma ndenge nini oye. Moyen na mono eso daye na yo déjà. Resta daye na ngai. Yango na zo ba la cotisation donc ba na kopesa ba cotisation na nga partir ya dimanche. Il y a dimanche le 15 chez Tatem donc ba na déjà kopesa la cotisation. C'est Tatem ni Nezali, c'est dimanche déjà. Non, dans 2 jours déjà. C'est dimanche en fait comme je viens de le dire. Oui. Ngai na vanda ki moi trop j'ai cherché là où vraiment faire donc exercer mon travail. Mon travail c'est la musique. Na bendana ki moi moki pona comprendre ki nazo ki pena na ki nazo comprendre ki na kotinga na mesise kotinga na makolo pona zo kumba na ki na ibi banzela nyo nazo ngisi makambu nde na nzamba ya za munene chez Tatem. Oui. Chez Tatem ezali na nzela ya mai ba o ba ibi chez Tatem ba ibi nzela mai et pas ya général Ntumba. Donc tout banda ozala wana chaque dimanche tozo banda ngo dimanche oyo le 15. Donc tout banda ko beta concert wana ya zo benga batinyo subaya. Donc mon général Johnny Bangala donc vient vraiment et pas yozali sali vraiment mon général Ntumba général Venanga Kas, auditorat militaire, vraiment Nzambe apambola bino pour union sur sala pour nanga. Merci Spino, mais auto soulever le romoko très capital au lobby que kene poto. Bon, vandi tamwe na kin pour bongisa déjà marama. Est-ce que toko yeba déjà na Kinshasa na art na parce que vous êtes un artiste na Kinshasa bongisi déjà nini. Groupe Yali, groupe nanga répétition Ezali. Aujourd'hui Nakobeta dimanche avec Saint-Pierre-Roger, avec Polystar, le grand soliste, donc l'associé Baro, na petit Nanganankou. Donc qu'est-ce que les Nanganankou déjà? Mais j'ai vu que non, il faut pas grimper Bazala. Il y a mon abengi, Poli, na bengi Master, tout le monde, nous sommes disponibles les journées. Aya, petit Nanga Ronaldinho, Bango Tubaya, wana pour nato c'est que Samokili en fait, c'est ça. D'accord. Mais mon tournament Pesali. Il y a quand même une question aussi capitale. Hein? Donc, Nicolas Zali, il y a déjà le 30 juin, Clan Wenge déjà. Pour la production, moi, vous, en tant qu'artiste, réaction à l'organisation. En tout cas, l'événement, il y a Wenge Musique, c'est une initiative moi, Mingi. Et là, comme on a commis ça, président GB, Weranson, Adolphe Dominguez, Blaise Boula, il y a Didier Massé, la Vienanga, tout ça, on a brisé le Ebi. Donc, tout le monde, tout cas, j'ai vu que tout le monde est là. Mais, tout le monde, que Wenge Musique et Simba Kissi. Simba Kissi, tout le monde a bango badara avant. Mais bango tout vraiment, bango tout Wenge Musique 4x4, tout terrain, à mon avis, bamasa tout bazar. En tout cas, Nzambe, merci. En fait, les Arabes n'ont qui cité. Ils ont kanjo kande bolingo. Oh révélation donc ils ont kanjo kande bolingo. C'est ça qui pense que pas à la lolenge bongo. Alors na nenge siko to zomo na bina kino ba congolais bazo lingana troté. To zongi seli bango ba wenge bolingo wenge. Po mona ki libala soki ko fika wenge panzani. Zomo na lelo oyo wenge et panzani te réconciliation salami wenge zali quoi. Pour le 30 juin, ba ko beta en tout cas vraiment félicitations. Mais ngai na zana moi souci moko ya ko sela komona kino le 30 bolingo zali côté mso souci na ngai zali pour na ba réalisateur.
Le réalisateur, il y a le 30 juin. Le 30 juin, il y a indépendance. Fête, il y a indépendance, cela veut dire qu'ils allaient fête, il y a Congo Mobimba. Mbujimaïka, Nanga, Kisanga, Nibandu, nous partout. Parce que Makila, il y a Bako, Konabiso et Tangamaka, il y a Moto Soka, décision, il y a Kiloto se libérer un peu. C'est tout le monde qui peut être en joie. Dans des défilés que vous allez la tête, cela veut dire que tous les musiciens vont se retrouver. Imagine maintenant, tous les musiciens, ce n'est pas des musiciens de Wenge. Vous avez ce qu'on va se retrouver Bissika Nini. Alors, monsieur le producteur de Wenge Musica, c'est bien votre initiative en fait pour montrer l'amour, tous à la mission ensemble pour notre pays qui a de l'avant. En tout cas, c'est une initiative malam. Mais souci quand on a babiso au tout bêta la Wengete, vraiment tout bêta va. Puis yangonga ina moni pena que Spinola j'entends chante Wenge Musica aussi. Mais les 30 n'a pas mais la même ligne la même ligne les 30 mais n'a les 30 les 30 juin Spinola j'entends ça la wana na ndenge na ebide que stade que ça la plein bato musu bakotika la kuna bobanga te bolanda côté kuna to beta pe Wenge Musica Spinola j'entends chante Wenge Musica. Donc les 30 juin na tatem. Donc, la Makassi a petit nangaï, donc Grady, vraiment merci beaucoup pour ce contrat-là. Donc là, ça sera ma fief. Donc je suis là tout le temps. Tous les événements, je vais commencer à les passer là-bas, sans oublier mon grand frère Claude Tshisekedi, qui va venir m'aider aussi. C'est un grand bassiste, d'ailleurs, Claude Tshisekedi. Vraiment, il m'avait demandé de répéter des chansons que lui, il s'adapte très 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 bien. Il va venir là-bas, donc en fait, souci nanga yango wana. Alors, on a saigné dans ma masse, on a biso nyonso, oyo bakosanga kozala côté wana ya Wengete. Donc, bazala, côté ya Wenge Mususu Spinola, j'entends chante Wenge Musica le 30 juin. Même lignée kaka. Même lignée kaka. Tokobanda nakubaka penda. Mulala wikima, mulala dakuma. Nakoyemba yango, nakoyemba ba Nikide. Répertoire presque. Nakoyemba ba Nikide, nakoyemba ba Chantal, nakoyemba bango. Parce que nayebi que stade côté vous allez plein. Mais muto ko kende stade était aya boyo Spinola j'entends chante Wenge Musica na tatem nzela ya mai maboke peza la kawana gradia bongisi maboke bongisi makambo ebele bangulu edayame yango na biseki makoso ke no les 30 adame na kishinga mpembate. Bangona Laurent Fabrice pour Laurent Fabrice Laurent yé amesana ko dame badi na tingol na biseki mukolona ko dame badi na tinga te donc yo fo ya to bandela na ba maboke pona ko sala kino ba pona mundi fantrigile ko mo le katro ya Laurent no mikolo to bada ko dame ka Spino là j'attends c'est intéressant bon Spino na évité tout mon clip est-ce que tu causes quand même précision sur clip au Sali Nzembo Kitoko titre Nzembo est-ce que ils a déjà album ils a déjà sur le marché ou oui non en fait moi j'ai de nous éclairer j'ai pris mon temps il y a qu'on se familiariser encore avec des réalisateurs on a souvent dans la caméra on va musicien je connais pas réalisateur on va caméraman ba musicien moni logo banani na moni petit comme on est ranani Freddy Takidi Freddy Takino donc Freddy Takidi ngabu na kina besoin ya wemba na mufuma na ngaba bisina ya ko ya wemba te fasi maka caméra donc alors maintenant ndenge zeli awa clip na ngai wana bomoni eza mon côté na yembeli pe Congo na yembeli makambo bele mais j'ai cherché il y a combien de chansons dans l'album en fait moi je fais sortir seulement 6 chansons 6 chansons na ndenge tu vas ba vaza te to ba to ya nzambe mpungu tulendo donc cela veut dire que non yemba ba musique oyo to sala mo malam na nazo préparer album na ngai ko bimakala mengi te mais je suis encore en train de pour ça c'est pas massa na mosusu oyo bazoyemba to sala liboki mo pour kende kala mengi te album na contradiction eza kobima na yembi banzembo patriotique bana ya Congo boya to sangana pona mboka na biso yango eza banzembo na dédié pe nzembo moko na président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi parce que banda tango makambo esalamaki awa ngai nangi na poto tour na ngai mpe yango ekoki ngai mpe na ya kofete mwana botamaka nazalaka te donc ngai mpe na ye mpona fete mpe likambo wana il y aura un concert patriotique je suis en train de préparer ça sera chez Ntemba Kayembe oyo tokosangisa so bamisien nyonso po toyemba chanson patriotique bana ya Congo boya tosangana nayebi ke Serge Makopo na kotikele yango akotya nzembo wana parfois donc tokozala na biso kaka vraiment na sepeli na yo golf yanga kotindele kispino parce que ça fait longtemps isa nzamba pambola Laurent Fabrice Nzamba Pambola Bino. Merci beaucoup. Vraiment, télé oyo na mikili pende ezali na mbiyabi ke ba. Bazolanda biso en direct. En tout cas, c'est YouTube Canal Kin Télévision ça. Ba mikili boleke belé ba masa na nganyo sekuna ba Congo le kitro so tomo ke na suka tanga ta de poto ke na suka. Natangi kaka donc masa na ngai moko oyo ya ntima utazaki na isuki kaka fama bengani nga na palin na ke fanda na nga na park na bengi masa nene ya to fanda na park.
Côté kuna ba pesa qui ne moins 155 mètres na ke fanda siko na parc na bengi donc Shadrack Nzinga aya vandu wana apesi moi marque ndenge zelaka ka to pesa ba invitation spéciale à Shadrack Nzinga. Shadrack Nzinga Bijou Mpoko docteur Munyoka to comme na suka to ça le laton na ligne to zoka 10 secondes liloba bokaboni parce qu'on se sépare déjà il faut je remercie vraiment mon général donc des armées, général Ntumba Franck Boamunda, qui m'a donné cette opportunité. Petit Nanga Gradi, vraiment merci. Oui. Mon général Johnny Bangala, donc mon général aussi qui est mon père, qui s'appelle Albert Mbamba Massi. Donc, pas mal de générales. Hein? Il y a des générales. Des généraux, des ministres aussi, sans oublier mon grand frère particulier. Donc, mon docteur le ministre des Santé, Jean-Jacques Bongani. Mon grand frère, merci beaucoup. Merci beaucoup. Spino, tu comprends? 5 secondes qu'on termine parce que c'est la bengi ba chérinho sur poto, ba chérinho sur bazali awa, sans oublier Martina. Donc le vrai chéri, sans oublier mon fils, mes enfants, Sylvie et Tindo, tous à la mission ensemble le 15 dimanche. Et je te dis au revoir, merci. Merci beaucoup Spino. La réalité quinoise. Spino était avec nous. Boyoki message par rapport à Wenge, Boyoki message par rapport il y a temps et belé concernant l'artiste Spino. C'est pas la dernière fois, ça ne sera pas la dernière, c'était la première fois, mais tu continues toujours Koyamba. Voilà, messieurs, mesdames, la rubrique des rubriques invité de Kin Matin. C'est parti.